L'histoire du jour na Dikina TV, bandeko mobala tika mwasi na cancer, na mbeto hôpital. Akenda kokota libala, epa ya camarade ya mwasi. Makamto oluba yango oyo. Biso basi to supportaka mibali na tanga maladi. Je parle de la majorité. Oui, eza na baso basondolaka pe mibali, mais ba mikie. Albi mama Dikina nga mobali maladi ya cancer ya libele. Mobali akimanga. Ake kokota libala. Parce que akanisaki na kokufa. Bandeko. On se retrouve juste après la pub. Na bateau bapona na bango balate. Kokondana na bango te. Parce qu'il y a beaucoup de nos hommes qui ne sont pas reconnaissants. Beaucoup de fans d'année bamboula. Mais tant aux eu problème, à aux amutalibosa ou bando panjo sang. C'est plus que des pétrins. Pendant qu'on se retrouve juste après la pub. Tout est dans le solo. Mokili mawate. Nakati, place makambo salamaka. Rose Couture, haute gamme. Hein? Mumoni yango ta na lexi mnoka oya batata. Mole to balani. Hein? Boya. Bo kuta na blora bien, bo sepela. Hein? So ngoko moloko anga. Mumoni yango na boya kelbino ya mutu ya chez Rose Couture, haute gamme. Oh, na tambola ki soki wa epona ke luka nga na tambola ki na zwa ki te. Me ta na zongi kotoyo. Oyo kaka ko azongala ongala ngai la wapi. Rose Couture haute gamme. Lukanga na peso sekele na nga. Moni yango na bwa kelebi. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne notre m'a dit Dikina donné quand on était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Koko na abonné sur Dikina TV partout dans le monde ici Kabozali. Je dis bienvenue na ba nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise, ici c'est la famille, on parle de tout sauf rien. Sans oublier le sponsor officiel de Dikina TV, ba héros dans l'homme, ba papa na ba maman ya fondation Dikina, dollar, pound, héros et loko pam. Bongo kwanda na franc congolais c'est de l'Est Jombe. Yo soutient kanga spirituellement, financièrement, moralement, physiquement. Nzambe na ngai bana ko pambolo. Bongo ba maman ya di pétrin, c'est du pétrin, c'est plus que même du pétrin. Mobala sonula mwasi na tango maladi. Maladi ya rimi te, ya malaria te, ya typhoïde te, ya cancer. O ba médecin ba yebi nanu te ndenge muta ko réagir na maladi, mama Dikina. Cancer ya libele. Ezalaki na ebandeli te. Tango na kendaki na hôpital ese komaki déjà musika. Bakokaki ko rassurer te soki na kobika ou bien te na kokufa. Il fallait qu'il mbala moko na banda ba traitement ya chimio. Par rapport, j'avais encore l'âge et tout. Na boti bana mibale, na mobali. Na mboko ya France. Ngate mutu na pesa bikanda, mais bana otoboti, nde ba pesa biso mikanda. Il y a des moments où mon mari travaillait pas, on nga soutenir ye. Financièrement aussi. Physiquement, maman, moralement. Na kana eko bela te, na kana eko za maladi te. Mais maladi eko kutanga na nzoto mama. Na poto oyo famille te ka bandeko oyo nzamba tsanga na nzela na biso. Ba camarade oyo nzamba tsanga na nzela na biso. Na bandi traitement. Na bandi traitement mama Dikina. Traitement ya makasi yaya. Donc ezalaki na komaki lokola moi butu. Du coup, soko mona ki ngai 2 semaines passées, tango yo ko mona ngali susu ya yo ko reconnaître ngate. Po nzoto mbala moko. Ya traitement wana de malade déjà ya cancer yaya, eza malade ya mutu. Les mususu kende na zoza bien et tout, pona no yebi te ko zanango. Soki déjà ba yebi siyo ya ezaka moralement, di kumbala moko muta okoma elongia maladie, santé bandi ko kende yango moko. Donc c'est plus psychologique. Abi mama Dikina 2 semaines kaka. Changement ya makasi oyeba lisusu te. Okoyeba te kinga. Na bandi traitement ya bana nga bazalaki mikie. Bana nanga bazalaki mikie mama. Ndenge zalaka entre biso moi ba dispute entre nga na camarade na ngai. Kore bandai ko leka lisu te. Donc to kabwanaki. To kabwanaki mutu mutakoma ko vivre na ndenge ne pour éviter ba makambo. Oyebika biso basi alobaki asalaki boetunisa ko leka la barre. Non, pour éviter, je me retire.
mobali na ngai yebi ayebi ke ngai na moninga wana tozala te mama pendant nga naza maladi mama assistance sociale bakoti po yo yebi kaka ke na bamboko ya femme seule kaka ndeka makambo yango etambolaka ils étaient là soki naza na bachimio na nga nazwi batraitement bana bakozala placé ou bien te na kobaka ke te tonton moko akozala wana pour prendre les enfants nzoka tata na bango azali mama Dikina mobali oyo naboteli ye bana oyo tobandaki kofanda na ozika maboko na nga makolo na nga ko mpona mobali yaya nga na ntango ya pasi na ntango ya maladi bana na nga bazalaki na se ya 10 ans mama na otala mama Dikina lobi nzambe na otika bana na nga mikie mama Dikina moko mosusu ozali msata na poso olia eloko oza nango besoin ata mafri moko ke mobala ya osenga ya ata so akoyi kokende kosomba ya akoya te aoya te aye te mpo aza na mosala te aye te parceke aza na ndako adesida aya te aye te mpo asepeli ke aya te mama Dikina pendant ce temps là yo ozobunda na maladi oyebi te soki traitement ozwi korépondre malamu ozotala bana na yo yaya mokili ekomi monde à l'envers oza na besoin ke mobali azala wana simbo ata loboko bakite mama ça va ekokende me nga nde makanisi ekomi mosika bana na nga na maladi me naokanisa bana mpo baza esika bato mosusu bainkoni na maladi me naokanisa mobali mpo mobali aye te mama eza maladi oyo esengaka kimia eza maladi oyo esengaka moto azala azala entouré na bato balingi ye me nga na ntango ya maladi mama Dikina nakomi kosinquiete nazosekete mpo na bana na nga nazosekete mpo na mobali na ngai pasi na motema mama motema pasi bana na nga ntango baza koya kotalaka ngai ene na nga à l'époque elle avait 7 ans nakomi koyoka pa mwana ki non on était chez tantine chez tantine qui on était chez tantine desi et tout ah tantine desi yo memi bana na nga epai ya desi na ndenge nini mama Dikina nzoka camarade na nga wana akoma kobima na mobali na nga pendant nga na maladi omba na nga koluka nzambe mpona kolela mawa yanga mwasi na ye parce que je suis faible nazomela bakisi oyo nazokokata te des fois kotombola loboko mais pendant ce temps là mobali na nga ndimi kokende kokota libala epa ennemi na ngai nde mobali andimi kokende kokota libala mama Dikina na pasi ya maladi na pasi ya bana na pasi ya trahison mama na pika crise après kokende ya mobali na bana parce que ene na nga banda kolinga koloba mais papa arrête tu sais pas que maman elle est malade pourquoi tu parles tout ça là en tant que mokolo en tant que maîtresse j'ai compris que te mabeza nga na ye tosolaka te yo yebi yango bien ndenge nini okoma komema bana nga kuna yaya nzoka bakoma kobima avant on a kopike ba crise wana yaya tunisa na simba telefone na nga na benga baninga oyo nayebaki ke fale bayeba nde bayebisanga be Ercile toyeba te ndeni ya kolobela toyebi koya maladi mama se concentre na lobiko no makambo ezolekela biso makambo mobali no azosala mobali no akota libala epa desi confirme bolingo bana bakoma kokende kuna donc batambolaka mpenza nini azokoka te mwasi na aza sérieusement malade bamense balobi akokufa donc aza obligé akovivre ye moko te ifo azala na mwasi oyo akozala wana mpona kosoutenir ye wana mobali ya ndeko na biso esile ndapesa baréponse esika bato baotona ye babe papa mwasi na maladi ya makasi oyo ekoki komemele liwa likambo nini na moninga ya mwasi nobo nde mobali azoyebisa bato ke te mwasi na ye mama bana na ye esile aokufa bakuti ye na cancer ya libele
Donc secret ezalaki te mama dikina mobali aza censé ya kosala nini ya kobomba ngai po alave kombo na ye akomi kotambwisa ngai ke naza maladi ke nakokufa na bato oyo bande kosola na bango mpenza ka likolo yaya bakomi kobenga yaya esili likambo nini toyoki boye toyoki bo mobali nalobi boye ya discrétion eza te bandeko. Pourquoi ana posa lave kombo na ye mama dikina mobali akoma kobima na camarade nanga bana bakoma kobetelanga masolo. S'imagine nazobunda na nini na chimiothérapie. Je me bats pour ma santé et du coup on veut me rajouter encore quelque chose que mon mari a fait na moins de 6 mois mama dikina moins de 6 mois et ça te que moins de 6 mois comportement ya mobali moins de 6 mois moins de 6 mois mama dikina na moni boye na lela bana nanga pona yebi camarade nanga motema mabe na ye na bi lelo nga se na kufi bana na ngai na maboko ne bana ba osufri mama dikina na kanisa maladi na kanisa bana na kanisa mobali mama nanga na Kinshasa lobi yaya longola na mobali na mutu na yo bondela nzambe même ata na sa maladi nzamba ose ayoka senga na nzamba kaniselo ne fiskata na bolamu moko nzamba yeba na kobikiso mama dikina diku na komi ko bondela même na ba faiblesse nanga ata na lali na oyemba na obondela nzambe na longoli mbala moko zuwa na longoli mobali na motema nanga pe mama dikina bolinga mobali kei na binga na obika pona bana nga tant bazolo baki non ne c'est pas moi je vais pas mourir. Moi, je ne vais pas mourir. Maman dit qu'il n'a pas de la positivité. Na komi ko tato la positivité na komi ko forcer nzoto ko lamuka côté le makobeta tour na ba couloir hôpital na biso pona bana nanga na bi pona mobali te mama mobali wa salinga bwena de 6 mois ngana na kufita ke ko bala te makoti libala so bato ba otuna yaya tango bato bazo tuna mama dikina azo obligé à laver kombo na ye tango na ye ko affronter mama dikina mobala yaka iso hôpitalité ayaka lisote omoni biso ba africain tozana lolengi moko osala makambo bana esika bazalaki pa assistance sociale mama dikina loko eza esika moko ya hôpital ya pasi na ba nini o batakaki ngondo ezaki kikir d'attaque pona kozikisa maladi na libele mama dikina soki esimbi te efalaki bakata libele donc tellement j'avais des douleurs mundela jijaki bon ezalaki esika malamu te obana bakoki koyaka de temps en temps mais ntango tozalaki na relation malamu na papa na bango ere moko azoya na bana nazotalaka mama dikine bande osalanga bien na nzoto na mobali amonanaka te bana oyanga amonaka bango te tu peux t'imaginer douleur nanga mais na bi pona bana nanga na oblika pona bana nanga na ozala bien pona bana na ngai na kotema na koaffronter maladie mama basi nyonso bazalaka basi akozala na bango te mobali na ngai lelaka masanga mobali na ngai lelaka masanga kopo masanga makasi bambola nyonso tofandi ngai nde na bande kogere yango ke te papa botoza na bana etu kamaradi na ngai nesika kendaki mwasa loyenge mwasa Jack Daniel mwasa Jack Bower pa masanga nyonso to makasi no boyebi ya melaka bo lo maimai kutu pona eza lo maimai abi eza eloko te eza lokola lo à boire mama nabika mama dikina nakendaka contrôle souvent bakata nga libele tango ka batuni na bekende na oboya libele ekende po ani libele ya malade na otikela onani mobali nini o mérité na tikela libele oyo par rapport ya bana na ngai na bolongo nango basise ko koloba te que no par rapport à lever ça bakata yaya nazawa na libele moko en vie na bana nga si envie na bana nanga quand j'ai compris mama dikina tango na comprendre vie il faut zala pembeni ya la vie et la mort ndoko yeba sens ya vie to bundaka ozo kufa pona mobali parce que nano koma te esika omoni ke vie ça vaut de l'or nde to sala ko to sala wana menga na wuti na esika kufa na moni baninga ko kufa mama dikina na telema nazo permis na telema. Aujourd'hui, je suis infirmière à Wanamboko ya France. Donc, tu peux t'imaginer. Nana salaire moyen était.
na telema soko tali penda mwasi olobi ke te mwasi na déception wana na ndima okendo bala mundele avant na kendo bala mundele na bongisi vie nanga je me suis dit que te na bomi nzoto pona mobali oyo na sali boye pona mobali oyo apesinga merci apesa na mbwa na moins de 6 mois ki akoti libala na moins de 6 mois ki minga nga na tango apasi na obunda na liwa na omona bana te susi ya bolingo ya okokufa so ozana ba nerf solide te mama okei maladi te mute bomio mais souci pour à part wana nazalaki muta tension komata ozoyeba te lobi okotanela bana na ndenge nini donc ozomona ke mobali aye kotia dipetre na bomoi na yo mobali oyo atia kimia na ntango ba problème aye kobakisela yo tension aye kobakisela yo makambo mabe bandeko na nga mibali ebele yaya mibali ebele omonaka mwasi azobela me boyebi ba réalité te mpo biso tolobaka te omonaka ke mobali wana akompagnaki mais na cc aolia na cc aosala nini azosala makambo du pétrin c'est plus que même du pétrin bandeko eza mawa eza pasi abi mama dikina na investir na nga moko na bana na nga mobala ke esika kendaki kona kuitia masanga mama dikina nyonso tosalaka efutamaka na se ana cirrhose de foie mwana mobali wana tata ya bana na nga ana cirrhose de foie bato bayebi te douleur na nga limbisa na kolimbisa nini naza deja na maboko ya mundele oyo alingi nga lolenge naza ere moko mama dikina bamindele epenza soki alingi yo akoaccompagne parce que j'ai vu ça là-bas namoni na hôpital esika tozalaki mwasi bakati mabele nyonso mwasi donc elenge mwasi eza lisusu te mais mobali aza wana ata kokende na ye kokushi na basi mosusu mais il est quand même là na ba ere ya visite aza wana mais mon mari non et puis na nga moko te mibala baafricain ya bekolo mosusu yaya kolela na kolela kaka tofandi mon mari va pas venir aujourd'hui il est à la maison mais il ne veut pas venir me rendre visite ayebi te ke na moment oyo naza na moment moko ya pasi na besoin na ye mama dikina cirrhose de foie cela veut dire la cirrhose de foie makambo ebele fonctionnement ya nzoto ekita ye na kamara na nga leyo bakabwana akoma mbeya ebonga kozala maladi ya wana mwasi aolandelo maladi sikoyo yo moko akoma mbeya asenga bapardon na ndenge nyonso na bito oza kaka na nkombo ya bana me nga na obolingo eza te oyo nzambe atalisi ngai yo naya kozongela lelo mpo na biki na tika na libele moko nazoloba te mokau lelo maladi ezongi okima lisusu osolakisanga bizalelo mama mobala asenga pardon na ndenge nyonso naloba nieti ata na kana ye kobota bana mibale te na viso oyo nanga ezalaki naza na plus de ça mais je préfère encore natikala awa naza na moto alingi ngai ye mpe kuna eyindela ye nyonso tokosala kaka na vie kozongaka mama soki assista mwasi na ote na tanga pasi o assista mobali to na tanga pasi nzamba olingala soki ye kolo mokili akozongisela même traitement bandeko na nga eza mawa lelo papa na biso ale na mwasi na bana problème mwasi akufi famille ya mwasi ezosala nini eza koloba nayokisa bino quelques témoignages ya bana quartier na bande kosala live babengi nga mama boyebi te aleli mwasi na comme il faut te bino boyebi na bino kaka boyebi ale na ba théâtre na réseaux sociaux mais koyeba ya boyebi te mwana mwasi wana souffrir mobala bande ko découcher mobala bande ko sala boye bino bomoni kaka ala leli mwasi na te mais mwana mwasi wana anyokwa mipe na moma ya suka wa na tango maladi mobala zo iseke fongola motema okende Rose Couture haut de gamme hein momoni yango France 48 bandeko bolimbisi mobala zo yebise ke fongola motema osala nini okende sans plus tarder bandeko to yoka témoignage ya bandeko na biso babengaki
na mwana ngai ya mwasi Yesu ata yo moko Jesus. oyoka ndenge ozobayobi oyebi leki ya manicho te Bebela o. oyebi ete ntango ya likolo ayebi ye ata yo moko ya chambre sala posi ndako kitoko ndenge wana akufi place wana ndenge azalaki kopela famille bazalaki bakende kovandisa na kauka batraite basunga ye bazalaki wana basoki ete lelo mamicho akufi baongwela lepembe bakende kolela wana kauka ndako na ye moko eza papa yaya toza mpasi yaya biso komemisa ngambo naloba na yo mama loba awa toyokaka na biso bato nyonso loba ma chérie loba tozoyoko très bien vraiment na balukeli ale nazoyoka yo ma chérie nazoyoko loba ale na balukeli yo oui ma chérie nga na balukaka na nga ndo opesi nga matière boye na balukeli ale loba yaya loba makopi olimbisi nazali na bamatière otin oza wana yaya ndenge oza lelo soki oza mobali na hôpital est-ce que ose comporter lokola ale ona oseko non biso komona ale kokele kotekoche mame nini fongola motema kufa okela kimia nakatema mabiso nyonso ngala okonseye ale na ndako na sala na bango bana bayebi biso jiza afongola motema kende na kimia nde kobomba nini mame ale na boyi yo yana baluki azoloba na mwasi nini afongola motema akende na kimia yazodekouche yana baluki ka sikoyo na change kote leki ya manicho limbisa ngai nga na balukaka na nga bolimbisi ba mama nayebaki teke eza boye bolimbisa ngai nabiki towana matanga nazoyoka trabio matière ngai pe yo nazwi lisusu ngai mpe ka mwana wana na matanga mwasi na ye mwasi avant wana azalaka na mwasi te mwasi oyo obalama mosundola ye mwasi na maladi abimaka adekushe bongo bapesa aleta okende kobala mwasi yesu ese ne pas de marche boya père bonheur mama ijika mwasi wana mwasi oyo bakobala inane eza ebele azolanda moninga na ye ya solo okeba bokwana oyoki bino bao bozotala le boyeba oyo akobala le inane eza ebele okolanda mame yaya makopine bolimbisa ngai nazala na bilobela na ngai yaya bolimbisa ngai nazala na bilobela na ngai ya moso osala bemission bolimbisa ngai nayeba eteke eza boye nzambe otuni leki ya mwasi atoyebi ete ya bolanda kolandaka nga te nazala na bilobela kolanda te ya bolimbisi ngai alobaka mingi j'ai des problèmes spirituels nayeba yango ale aza motu te jésus mwasi nakoti komoya kilota guci ota bapema likolo alata kilota guci mame ayena nini una ashishi kuna kilota guci mwasi akoti goma oyena batu fanta oyo aza ndeni kuna mwasi na yo femme légitime ano 4 mutakotela bien
bana kitoko na 13 ans nde mame donc mama ebobengela ngai esele pana machem likambo eleki kilo mamondial donc famille bato bandundu balingai mamicho te bato bandundu bobima na makolinga bandeko na bino batikisi poison ese matie siko masheri mbongo ekouta wapi ande kosala aza na assurance mbongo wana oloba bapesa lente euta wapi ande kosala ok donc mbongo ekute pa mama deli mama nazoyoka bino bolimbisanga na ye boza esika matanga nazanga na baproblème spirituel bilobela sisi ya solo bapiblie mpe nga nazoki matie wana te nga nazanga matie te soki ata esaltu ya kotinda voilà bandeko na ngai wana eza bana quartier na bande kosala live bino nyonso bolandaka boyebiki nazalaka na bilobela na ngai par rapport ya émission oyo leki alain mwasi aleki alain asalaki franchement j'ai pas aimé c'était pas encore le moment ya koleka ndenge wana mais azalaki na baraison na ye par rapport ndenge mobala ndeko na bande kotraite ya na bango boyoki ka esika matanga ndenge ezalaka ya yo moins 5 femmes qui ont parlé donc mpona oloba bapapa bosupportaka biso mpe na ntango ya pasi bosupportaka eloko eleki pasi te soki motu aza na mbeta hôpital ayebi ke nakokufa natika bana nga na ntango yaya na lelo te des enfants nzambe namoni ata te koko na ngai bakoko na ngai bakozwa zolo na nga minoko na nga bakozwa mpo eza pende ofandi otalobi ke mwana na nga aza na batre na nga elenge ya mokili bima soki ya pembe omemi bakoko nga na memi bakoko te na na mbeta hôpital bakatelinga etumba liwa ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Voilà bandeko nanga nalingi bino a trop. Ndeko na bisa mwasi Yersil bakata ilibele abika na cancer akendaka de temps à autre contrôle des alaka. Bana ne baokola na ngolo nzambe asa na mundele na ye bavivaka ensemble. Mais tata bana na ye malgré ça na mundele mais ya considérer rango te ya mona kaka ke yesila ko benga na mundele po ya zonga na ndako yesila lobi mama dikini au salemate et au salemate. Là je suis désolée même j'ai expliqué ça à mes enfants et au salemate mutachanga likonga pendant que je vivais et au salemate ye wana lelo na cirrhose de foie ya ye puis malade eza incurable. Likolo na nga likotika masanga te. A se retrouvera pe na hôpital sans visite. Baningo ya yeba ya kotalele mususu une fois na temps ya hospitalisation. Oya sala kinga ezongeli mama dikina tout se paye ici-bas na mokili nzambe. Voilà la famille. Nalingi bino na trop aimer partager tokute na ba live na biso comme d'habitude. Bonne journée na bino bato ba kosala mosala. Bonne journée na ba mama ya bana. Bonne journée na bino bozana ndako. Bonne journée
na bétidia nzambe apesa mayele bata misala nzambe apesa makasi. Que Dieu nous bénisse tous. Maladie kufa ezala musika na biso. Nous faisons que demander sa faveur. Le reste yemuta décidaka. Tusingaka longue vie, longue vie, longue vie à mon mari, longue vie aux enfants, longue vie à moi. Mais le reste ezala likambo nzambe. Ba ope bakufa na cancer, ce n'est pas parce que bazon sey wetete. Eza poke mokili yango nzambe aponaki ezala ndenge wana. Nalingi bino atole mama. Tokutani na balive na biso